Clôture ya formation de formateurs, ya ba cadre ya direction générale des écoles et formation, DGF na mukuse oyo kumbamaka na commissaire général. Célestin Kanyama oyo azali directeur ya école oyo. Boyeba que formation ya bandaki ko banda le 31 octobre pe silaki le 10 novembre awa na commune ya Barumbu. Boyeba que formation oyo esalemaki en partenariat na bandeko ya Monisco oyo basangisaki mayele pona koluka ba méthode na ba technique oyo kosunga la police congolaise surtout ndenge tozali kokena mapona miboye bayeba ndenge nini ya enseigner ba agent na bango. Kasi formation de formateur ya ba cadre et direction générale des écoles formation oyo ezwaki participation ya 50 agents mobimba oyo bazalaki wana pona kolakisa bango ndenge nini esengeli na bango ko enseigner pour que ba apprenant bakoka kobima na quelque chose. Nasuka moko ya ba cadre balekaki pona ko expliquer o nyonso bakoka ko maîtriser pe batikaki ba dépôt ya ba fiche ya préparation ba cours pe ba expliquaki ba difficulté ba kutanaki na yango pena o esengeli ko éviter surtout na tango zali ko pesa cours. Tout ça qu'on continue pour ça ensemble pour que formation police kende. Tout ça cause la formation pour baninga tout du Kolanda et va sur le terrain va mettre en pratique pour que il faut la police et matin là où il y avait des petits erreurs qu'on puisse améliorer. Général Célestin Kanyama azali directeur ya DGF azali satisfait na komona ndenge nini formation de formateur de cadre de la police oyo elongo na bandeko ya Monisco eleki kitoko azali kaka ko espérer que oyo nyonso ba cadre bazui awa bakotia ngo na application pour que ba apprenant babima vraiment na eloko ezali komonana que formation oyo elekaki pamba te. Toujours wana bande kwa Monisco bakozala pona kotenir bango compagnie. Et ça li bien makasi.